tout le monde. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Nazana conseil, pe message. Oyo nazua ya Benita na 5e mois ya mois oyo ya année oyo 2024. Et j'allais qui mardi, il y a une collègue à serviteur de Dieu, Papa Samuel à Benginga. Aïbisinga maman fa, Dieu m'a dit de te dire que ce qui a péché au message ya moto, il faut commisser là le message wana. Alors, na meka ki komi tout nangabi, est-ce que mikolo au message ya mbatu ekoti? Et pourtant mikolo ba message ezokotaka mingi mingi ponanga moko. Et naye ko se retrouver que oui, le Saint-Esprit m'a rappelé, naza na message ya Benita na 5e mois nazwa. Naza na message ya Karaba na otaki kozwa du sila. Oh, il faut na commisser la bango ba message na bango ba yoka. Mais je signale ceci na ba abonné na nga na batu nyonso 2025 ou na commentaire à salité, je supprime votre commentaire et je te bloque. Parce que nakoki kotia ba mega na ngate ngana sala musala ya nzambe yo yaka kokoma n'importe quoi. Et puis bino batu boyaka na ba commentaire ya salité lorsque mutu asali vidéo. Boyaka ko insulter mutu oyo asali vidéo te. Boyaka ko takine batu oyo bazaka ba fanatique ya kotanga ba commentaire. Bolingi ke batanga pe commentaire na bino ya salité. En tout cas 2025, ceux qui na ba message nanga na ko veiller likolo ba commentaire. Na koti commentaire ya salité na supprimer on a bloqué yo. Na kolemba te pour na kopikola ba commentaire ya salité. Vidéo nazo sala, je ne suis pas venir ici pour na kosala koluka ba visibilité matalana non. Eza via mutu. Nzamba pesi message abifona komisa. Eza ki na 5e mois nazo ki message ya Benita. Benita avant na peso message yokanga. Tempête ya vie échanger au langage ité. Tempête ya vie elongola identité ya kimwana nzambe noté. Tempête ya vie réalité ya makambo ya vie et déshabiller yoté. Même dans le tempête, ce que oza mwana nzambe, tikala mwana nzambe. Na tempête nyonso etika itelemaka na vie ya bato. Tikala na identité na yo. La Bible nous dit dans Apocalypse, oyaza juste, a continuer kozala juste. Oyaza muyibi, a continuer kozala muyibi. Bayebaka mutu, oyaza na bomoto pe na molimo mosantu na moment ya tempête. Lorsque ma pata échange l'eau couleur, nde sika bayebaka femme forte, nde sika bayebaka homme forte, nde sika identité ya mutu eyebanaka. Ba situation ya ba humiliation ya pamba pamba eyelaka biso na vie ekomaka na niveau ya kobongola langage na biso te pour la gloire de diable. Non. Nous sommes nés pour la gloire de Dieu. Benita olobi oza elima. Olobi oza elima ya mai. Opesi référence ya nzembo ya fali oya uti ko adorer bilima ne ya mai par rapport ya ba succès na ya ba nzembo ne. Pourquoi? Okomi ko se glorifier, komi benga elima, komi benga démon. Pona ba life ya batu, pona ba vidéo ya batu. C'est pas seulement pour Benita. Na yo mutozo landa vidéo oyo. Tempête échanger couleur ya elamba na ote. Ba yebaka mutu. O aza homme forte, aza femme forte na moment ya tempête na langage. Na moment ya tempête, langage ya mutu nde identifiaka mutu. Langage ya mutu nde linga kolakisa état d'esprit ya mutu soki eza fort ou bien eza faible. Ba langage ozo tenir, ma sœur,
que le Saint-Esprit te soutient. Ezalaki na 5e mois. Nalalaka. Namoni nazo bunda na Benita. Et tobanda ko bunda dans l'espace. To bunda ki penza na banda ko bunda na esprit wana. Tangu nalamuki, tangu na bunzi, na koué ici esprit wana na c'est parce qu'on était dans l'espace. Tangu nalamuki, nabi Seigneur, Benita comme une dokaye ko bundisa nga. L'esprit de Dieu me dit non, ce n'était pas Benita. C'est l'esprit où il s'incarne na katia Benita. Benita, il y a un esprit et s'incarne na katia vina yo. Nyoso ko sala Benita. Esprit wane ezwa possession ya vina yo. Esprit wane kobanda ko se exprimer na ba relation na nyoso. Na ba activité na nyoso. Eza esprit eye po et détruire vie na yo. Et détruire âme na yo, esprit na yo. Vous savez, lorsque Nzamba pesa biso ba message, ce qui ozo bunda na esprit, le Saint-Esprit va te signaler dans le sens que esprit ozo bunda ne aza esprit ya mukete, ba identifier la kabiso. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous fortifier dans les combats. Pour la mona qui na boaka ki esprit wana na se, nazala ki puissante que esprit wana. Alors Benita, arrête de vidéos. Arrête de te justifier. Moi, je te connais. Tant on a ko sala théâtre et pas Bobo. Là, les étoiles de Bobo. Na 5e rue na plaza. Il fallait na jouer maman ya Bobo na la actrice principale. Nga na kuta kayo. Champagne. Na bengesko na kombo ya scène champagne nga na kuta kayo. Oyebisi nga ki ozo fanda na bandal. Moi, je te connais. Mais c'est que moi, je vais te demander, cherche la face de Dieu. Arrête des vidéos. Arrête de te justifier. Parce qu'il y a un esprit puissant. Na katia vina yo. Oazo bundi sa vina yo. Koluka bando ki place mosusu te. Il y a un esprit. Et s'incarne katina yo. Et ça esprit. Ba esprit oh ya espace. Vous savez, tous arana ba esprit de l'heure, ba esprit o ba viva kalikolo na mapata. Bazaka puissant, tout sakanate, mais c'est notre Dieu qui est le Dieu tout puissant. Alors, tu vas chercher la face de Dieu. Ngana ko sale la passage ya Luc 22 31 à 32. Moi, je vais intercéder à ta faveur. Et s'il y a des messages et qu'il y a de la part de Dieu, na ozanga koluka ote pona pesa oba message na yo parce que nzamba ibisinga so na zu message il faut na pesa. Benita cherche la face de Dieu. Luka elonga nzambe. Tika batu baloba. Pesa bango raison. Balobo bakoki koloba. Mais il y a un esprit puissant et s'incarne na katia vina yo et tambola kana yo. Et esprit wana ezaka na but eloko moko olela et puis okufa. Laisse que mon Dieu te bénisse et la faveur du Saint-Esprit soit dans ta vie. Merci beaucoup. Shalom à tout le monde. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Nazana conseil, pe message. Oyo nazua. Ya Benita. Na 5e mois. Ya mois oyo. Ya année oyo. 2024. Et j'ai qui mardi, il y a une collègue, un serviteur de Dieu, Papa Samuel à Benginga. À Ebisinga, maman fa, Dieu m'a dit de te dire que ce qui a péché au message, Yamoto, il faut commisser là, le message wana. Alors, na meka qui commis tout nangabi, est-ce que mikolo au message ya mbatu ekoti? Et pourtant, mikolo, ba message ezokotaka mingi mingi ponanga moko. Et naeko s'est retrouvé que oui, le Saint-Esprit m'a rappelé. Nazana message à Benita, na 5e mois, nazwa. Nazana message à Karaba, na otaki kozwa du sila.
oyo il faut na komisela bango ba message na bango bayoka. Mais je signale ceci na ba abonné na nga na batu nyonso 2025 oye na commentaire à salité, je supprime votre commentaire et je te bloque. Parce que nakoki kotia ba méga na nga te, nga na sala musala ya nzambe, yo yaka kokoma n'importe quoi. Et puis bino batu boyaka na ba commentaire ya salité lorsque mutu asali vidéo. Boyaka ko insulter mutu oyo asali vidéo te. Boyaka ko takine batu oyo bazaka ba fanatique ya kotanga ba commentaire. Bolingi ke batanga pe commentaire na bino ya salité. En tout cas 2025, ceux qui na ba message nanga na ko veiller likola ba commentaire, na koti commentaire ya salité na supprimer on a bloqué yo. Na ko lemba te pona kopikola ba commentaire ya salité. Vidéo nazo sala, je ne suis pas venir ici pona ko sala koluka ba visibilité matala non. Eza via mutu. Nzamba pesi message abifona komisa. Eza ki na 5e mois nazo ki message a Benita. Benita, avant na peso message yokanga. Tempête ya vie échanger au langage te. Tempête ya vie elongola identité ya kimwana nzambe note. Tempête ya vie réalité ya makambo ya vie et déshabiller yo te. Même dans le tempête, soki oza mwana nzambe, tikala mwana nzambe. Na tempête nyonso etelemaka na vie ya bato, tikala na identité na yo. La Bible nous dit dans Apocalypse, oyo aza juste, a continuer kozala juste. Oyo aza muyibi, a continuer kozala muyibi. Bayebaka mutu oyo aza na bomoto pe na molimo mosantu na moment ya tempête. Lorsque mapata échange lo couleur, nde sika bayebaka femme forte, nde sika bayebaka homme forte, nde sika identité ya mutu eyebanaka. Ba situation ya ba humiliation ya pamba pamba eyelaka biso na vie ekomaka na niveau ya kobongola langage na biso te pour la gloire de diable. Non, nous sommes nés pour la gloire de Dieu. Benita olobi oza elima, olobi oza elima ya mai. Opesi référence ya nzembo ya fali oya oti ko adorer bilima ne ya mai par rapport ya ba succès na ya ba nzembo ne. Pourquoi? Okomi ko se glorifier, komi benga elima, komi benga démon. Pona ba life ya batu, pona ba vidéo ya batu. C'est pas seulement pour Benita. Na yo mutozo landa vidéo oyo. Tempête échanger couleur ya elamba na ote. Ba yebaka mutu. O aza homme forte, aza femme forte. Na moment ya tempête na langage. Na moment ya tempête, langage ya mutu nde identifiaka mutu. Langage ya mutu nde linga kolakisa état d'esprit ya mutu soki eza fort ou bien eza faible. Ba langage ozo tenir, ma sœur, que le Saint-Esprit te soutient. Ezalaki na 5e mois. Nalalaka. Namoni nazo bunda na Benita. Et tobanda ko bunda dans l'espace. To bunda ki penza na banda ko bunda na esprit wana. Tangu na lamuki, tangu na bunzi, na koué ici esprit wana na c'est parce qu'on était dans l'espace. Tangu na lamuki, nabi Seigneur, Benita comme une dokaye ko bundisa nga. L'esprit de Dieu me dit non, ce n'était pas Benita. C'est l'esprit où il s'incarne na katia Benita. Benita, il y a un esprit et s'incarne na katia vina yo. Nyonso ko sala Benita. Esprit wane ezwa possession ya vie na yo. Esprit wane kobanda ko se exprimer na ba relation na nyonso. Na ba activité na nyonso. Eza esprit eye po
et détruire vie na yo. Et détruire âme na yo, esprit na yo. Vous savez, lorsque Nzamba pesa biso ba message, ce qui ozo bunda na esprit, le Saint-Esprit va te signaler dans le sens que esprit ozo bunda ne az esprit ya mokete, ba identifier la kabiso. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous fortifier dans les combats. Pour la mona qui na boaka qui esprit wana na se, nazala qui puissante que esprit wana. Alors Benita, arrête de vidéos. Arrête de te justifier. Moi, je te connais. Tant on a ko sala théâtre et pas Bobo. Là, les étoiles de Bobo. Na 5e rue na plaza. Il fallait na jouer maman ya Bobo na la actrice principale. Nga na kuta kayo. Champagne. Na bengesko na kombo ya scène champagne nga na kuta kayo. Oyebisi nga ki ozo fanda na bandal. Moi, je te connais. Mais c'est que moi, je vais te demander, cherche la face de Dieu. Arrête des vidéos. Arrête de te justifier. Parce qu'il y a un esprit puissant. Na kati ya vie na yo. Ou azo bundi sa vie na yo. Koluka bando ki place mosusu te. Il y a un esprit. Et s'incarne kati na yo. Et ça esprit. Ba esprit oh ya espace. Vous savez, tous arana ba esprit de l'heure. Ba esprit oh ba viva kalikolo. Na mapata. Bazaka puissant. Tout sakanate. Mais c'est notre Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Alors, tu vas chercher la face de Dieu. Ngana ko sale la passage ya Luc 22, 31 à 32. Moi, je vais intercéder à ta faveur. Et s'il y a des messages et qu'il y a de la part de Dieu, na ozanga koluka ote pona pesa oba message na yo parce que nzamba ibisinga so nazu message il faut na pesa. Benita cherche la face de Dieu. Luka elonga nzambe. Tika batu baloba. Pesa bango raison. Balobo bakoki koloba. Mais il y a un esprit puissant et s'incarne na katia vi na yo. Et tambola kana yo. Et esprit wana ezaka na but eloko moko olela et puis okufa. Laisse que mon Dieu te bénisse et la faveur du Saint-Esprit soit dans ta vie. Merci beaucoup. Shalom à tout le monde. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Nazana conseil, pe message. Oyo na joie. Ya Benita. Na 5e mois. Ya mois oyo. Ya année oyo. 2024. Et j'ai qui mardi. Il y a une collègue, un serviteur de Dieu. Papa Samuel à Benginga. À Ebisinga, maman fa, Dieu m'a dit de te dire que ce qui a péché au message, Yamoto, il faut commisser là, le message wana. Alors, na meka qui commis tout nangabi, est-ce que mikolo au message ya mbatu ekoti? Et pourtant mikolo ba message ezokotaka mingi mingi po nanga moko. Et naeko s'est retrouvé que oui, le Saint-Esprit m'a rappelé. Naza na message à Benita na 5e mois na joie. Naza na message à Karaba na otaki kozwa du sila. Oh, il faut na commisser la bango ba message na bango ba yoka. Mais je signale ceci na ba abonné na nga na batu nyonso 2025 ou na commentaire à salité. Je supprime votre commentaire et je te bloque. Parce que nakoki kotia ba mega na ngate. Ngana sala musala ya nzambe yo yaka kokoma n'importe quoi. Et puis bino batu boyaka na ba commentaire ya salité lorsque mutu asali vidéo. Boyaka ko insulter mutu oyo asali vidéo te. Boyaka ko takine batu oyo bazaka ba fanatique ya kotanga ba commentaire. Bolingi ke batanga pe commentaire na bino ya salité. En tout cas 2025 ce qui na yena ba message nanga na veiller likolo ba commentaire na koti commentaire ya salité na supprimer on a bloqué yo na kolemba te pona kopikola ba commentaire ya salité vidéo nazo sala
Je ne suis pas venir ici pour na kosala koluka ba visibilité matala non. Eza vie ya mutu. Nzamba pesi message abifo na komisa. Eza ki na 5e mois nazwa ki message ya Benita. Benita, avant na peso message yokanga. Tempête ya vie échanger au langage ité. Tempête ya vie elongola identité ya kimwana nzambe noté. Tempête ya vie, réalité ya makambo ya vie et déshabiller yoté. Même dans le tempête, soki oza mwana nzambe, tikala mwana nzambe. Na tempête nyonso etelemaka na vie ya bato. Tikala na identité na yo. La Bible nous dit dans Apocalypse, oyaza juste, a continuer kozala juste. Oyaza muyibi, a continuer kozala muyibi. Bayebaka mutu, oyaza na bomoto pe na molimo mosantu na moment ya tempête. Lorsque ma pata échange l'eau couleur, nde sika bayebaka femme forte, nde sika bayebaka homme forte, nde sika identité ya mutu eyebanaka. Ba situation ya ba humiliation ya pamba pamba eyelaka biso na vie ekomaka na niveau ya kobongola langage na biso te pour la gloire de diable. Non. Nous sommes nés pour la gloire de Dieu. Benita olobi oza elima. Olobi oza elima ya mai. Opesi référence ya nzembo ya fali oya oti ko adorer bilima ne ya mai par rapport ya ba succès na ya ba nzembo ne. Pourquoi? Okomi ko se glorifier, komi benga elima, komi benga démon. Pona ba life ya batu, pona ba vidéo ya batu. C'est pas seulement pour Benita. Na yo mutozo landa vidéo oyo. Tempête échanger couleur ya elamba na ote. Ba yebaka mutu. O aza homme forte, aza femme forte. Na moment ya tempête na langage. Na moment ya tempête, langage ya mutu nde identifiaka mutu. Langage ya mutu nde linga kolakisa état d'esprit ya mutu soki eza fort ou bien eza faible. Ba langage ozo tenir, ma sœur, que le Saint-Esprit te soutient. Ezalaki na 5e mois. Nalalaka. Namoni nazo bunda na Benita. Et tobanda ko bunda dans l'espace. To bunda ki penza na banda ko bunda na esprit wana. Tangu na lamuki, tangu na bundi, na koué ici esprit wana na c'est parce qu'on était dans l'espace. Tangu na lamuki, nabi Seigneur, Benita comme une dokaye ko bundi sanga. L'esprit de Dieu me dit non, ce n'était pas Benita. C'est l'esprit où il s'incarne na katia Benita. Benita, il y a un esprit et s'incarne na katia vina yo. Nyoso ko sala Benita. Esprit wane ezwa possession ya vina yo. Esprit wane kobanda ko se exprimer na ba relation na nyoso. Na ba activité na nyoso. Eza esprit eye po et détruire vie na yo. Et détruire âme na yo, esprit na yo. Vous savez, lorsque Nzamba pesa abso ba message, soki ozo bunda na esprit, le Saint-Esprit va te signaler dans le sens que esprit ozo bunda ne aza esprit ya mukete, ba identifier la kabiso. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous fortifier dans les combats. Pour la mona ki na bwaka ki esprit wana na se, nazala ki puissante que esprit wana. Alors Benita, arrête de vidéos. Arrête de te justifier. Moi, je te connais. Tant on a ko sala théâtre et pas Bobo. Na les étoiles de Bobo. Na 5e rue na plaza. Il fallait na jouer maman ya Bobo naza la actrice principale. Nga na kutaka yo. Champagne. Na bengi sko na kombo ya scène champagne nga na kutaka yo.
oyebisi nga ki ozofanda na bandal. Moi je te connais. Mais c'est que moi je vais te demander, cherche la face de Dieu. Arrête des vidéos. Arrête de te justifier. Parce qu'il y a un esprit puissant na kati ya vie na yo. Ou azobundisa vie na yo. Koluka bandoki place mosusu te. Il y a un esprit et s'incarne kati na yo. Et ça esprit esprit oh ya espace. Vous savez tous arana ba esprit de l'heure, ba esprit oh ba vivaka likolo na mapata. Bazaka puissant. Tout sakanate. Mais c'est notre Dieu qui est le Dieu tout puissant. Alors, tu vas chercher la face de Dieu. Ngana ko sale la passage ya Luc 22, 31 à 32. Moi, je vais intercéder à ta faveur. Et s'il y a des messages et qu'il y a de la part de Dieu, na ozanga koluka ote pona pesa oba message na yo parce que nzamba ibisinga so nazu message il faut na pesa. Benita cherche la face de Dieu. Luka elonga nzambe. Tika batu baloba. Pesa bango raison. Balobo bakoki koloba. Mais il y a un esprit puissant et s'incarne na katia vie na yo. Et tambola kana yo. Et esprit wana ezaka na but eloko moko olela et puis okufa. Laisse que mon Dieu te bénisse et la faveur du Saint-Esprit soit dans ta vie. Merci beaucoup.